mozwi ya pasi ayebaka pasi ya baninga héritier itele na okola babe nganga héritier itele tonga na bimi héritier wata ba héritier itele ba sila ba héritier tu bakoma ba wata mais tant okola to ba héritier itele donc ayeba ke mozwi ya pasi ayebaka pasi ya baninga ngande na boko kanisa sur na pesi mutu $100 na za na 1000 na tirel na 900 te ngana koza na 900 mais na tal na ke gega o dae maladie o basengi docteur asengi 50 na kisi 50 ngana pesi na ngasa na tirel na 100 ngana ebinde ko kabola na baninga siko ko kabola kozwa kango wa pipisa papa Chiral ba elo mona mission mo na été sur talaba ba mission ba na carnet d'adresse petit na ngiriti za na carnet d'adresse ba ko so tenga na na carnet d'adresse ngap na relation ba masanga non ba masanga na chi totanga na banchiki ba za ba directeur ba ba banquier minene lelo ama meza bitumbe lele eza bitumbe arrêtez la musique arrêtez Katazoba balobi carnet d'adresse nde makambo kozala na carnet d'adresse yango nde makambo entre temps mozui ya pasi ayebaka pasi ya baninga. Mesdames, messieurs, bonjour, mbote, bon dimanche de partout où vous nous suivez. Vous êtes en Belgique, vous êtes en France, vous êtes au Congo, Kinshasa, Brazzaville, vous êtes en Angola, vous êtes aux États-Unis d'Amérique. On vous dit mbote, bonjour et bon dimanche de là où vous nous suivez. Nous sommes Boalou de TV, Katazoba, la chronique Antello, animée par Igel Women, la maman des aiglons. Toyeli Soussou, chaque fois c'est un plaisir et un bonheur pour nous de partager ce moment avec vous. On est là, toujours au poste, toujours d'attaque. Ça ne changera jamais. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Yekola koliana batu cercueil ezalaka kilo, babwa kaka yango cri, na orchestre ya artiste na biso ya mboka. Mais on dirait à comprendre bayembelaka ye pena yekola koliana batu cercueil eza kilo ya ofele Dupidi Amboka l'animateur certifié abwakelaka biso pena yekola koliana batu yuareneza kilo ya ofele Dupidi qui est porté disparu, Dupidi Oyo Azomona na lisusuté au sein de l'orchestre Jet Set de Ferregola, l'artiste, le padre. Dupidi Amboka silence et leki, disparition Oyo toujours comprendre té. Position et pesami, mwana mai ya tamboli, azakaka na mouvement, alongwe, abatami, azana maki privé, maki personnel. Oyazoye belana nazo linga bakri ya sikapozo ngana orchestre tozoye bati. Mais à l'accoutumée ndenge toyebeli musique na biso ndenge kendaka. Soki déjà artiste azoya ba réputé azomona na te et que présence na ye ezako azomona na mona na te ba place ba mona na mona na kawana toyebi déjà eloko nini oyo elingaka kola kisa na musique ya mboka na biso. Alors, quelle analyse faire par rapport à cela? Tout le monde artiste à mboka a préparé un grand concert, un grand événement au na Paris la Défense Arena en 2025, le 26 mai si je ne me trompe pas, ou avril. Un grand concert na Paris la Défense Arena, et pendant ce temps, tu as remarqué que les musiciens ont quitté l'orchestre. Na habité. Ce qui te nini. Au moment où l'orchestre a préparé un grand événement na You Arena. Événement historique. Où les artistes ont bêté en opé simbi. Et au côté ça y est, na ba catégorie moroboye, ba star moroboye. Ils font les sous la porte et au même niveau moroboye. Parce que You Arena wana faut qu'on se le dise. Eza kilo yekola koliana batu yuareneza kilo. Désolé. Vous comprenez? Na moment où l'artiste a préparé un grand événement pour comme histoire nae, ou pour marquer carrière nae, ba musicien bazo tambola. Tout le baiko la neti nini. Na habité un grand événement le quoi Paris la Défense Arena, ou kokota na ba CV ba musicien. Ba musicien ba bi ke concert eza mais bazo tambola
nzelele auti kotambola awa ake na ye o balingaka ye te artiste abwakaka ye te ndenge afulaka bamisie mosusu bapesaki espace te nzelele atamboli sikoyo tomona animateur Dupidi amonana te. Alors déjà toutaki kotala répétition awa ya Ferigola tomonaki déjà animateur moko se pointé. Alors toyebi te izalaki kaka hasard ayeka kosala test mwana mai alali ka boya lotika Jet Set abinaki kosala test kuna bazwanga to ezalaki déjà programmé na système ke mwana mai Dupidi ya mboka azomonana te to coaché master moko boye toyebi na quartier aya déjà na ba répétition bando couvrir banini. Donc déjà tu remarques qu'il y a un animateur oyo azomeka déjà ko azomeka déjà ko boaka neti kaka azala déjà wana parce que animateur oyo azako monana te. Eloko nini ezosala ba animateur to ba musicien balongwaka et puis au moment kaka ya événement ya kitoko boye oyo orchestre ezo préparé événement oyo kokotsa bango na histoire baotala kutu wana te baotala kutu te o Paris la Défense succès nini CV na bango bazolongwa na bango. C'est que mabe eleki les gars to lo ba vérité c'est que mabe eleki soki moto azozela kutu te alia gâteau na mesa na bino atambola na ye ki azela jour baokata gâteau c'est que mabe eleki moya ko supporter za te. Alors Dupidi ya mboka baza ba animateur moko boye kotala ye au monde on dirait jo moko se alembaka na ye déjà on dirait ça lembaka na ye déjà bayaka na ye déjà mais tozela nanu kaka po batu bapesa batu ba conseil pe bazalaka ba conseiller pe bazalaka olingo longwa te ezela nanu bozala patient bozala patient nzamba kosala kaka ekosimba tour na bino ekokoka batu bapesa batu ba conseil bazanga te batu bazela nanu bozala patient faut patienter zela nanu to boite patience il faut ezala mais où patienter tikambunde siko yango wana il faut tozala patient il faut tozela tango tozela ngonga mais où patienter ya na place mosusu ato patienter ndenge nini mbuma malonga etikala robota te. Il y a des orchestres comme ça où il y a au patienter ni malamu otikala ko bima kuna te parce que makambo eza pété. Donc kota la Dupidi ya mboka on dirait mona ma ici a bayaka na déjà orchestre kala mais baolenda kaka so baza ozela nini toyebaka te so pe ba conseil ka ya bato muteza okanga bango toyebaka te. Alors lelo mona ma porté disparu ndenge déjà pesi boye toyebi déjà kaka ya mwana mai déjà ero déjà mopanzi donc azobendana. Alors ils ba cinéma B d'accord ils ba cinéma B ozo préparer concert à munene ba mise ba okimayo ils vraiment ba cinéma B soki totali na orchestre ya jeune mwana suka ya wengi Héritier Watanabe mozo ya pasi ya yebaka pasi ya baninga Héritier Itele, Héritier Wata. Total na orchestre na ya bandi orchestre après batutua. Asali orchestre même après déplique. Mais au monde na orchestre Wata ba jeune bazolenda. Pourquoi ba yebi ke moi poto moi nini? Vous comprenez? Watanabe oti ko beta scène musicale là. En tout cas na tika le monde te ba misie ba longwe avant scène musicale. Toki na orchestre ve na biso aigle ndenge moko. Nam na mona te Aigle a préparé pena ba Paris la Défense Arena a préparé pena ba Arke Arena ba LDLC et puis ba musicien to ba animateur ba longwa ka boy. Vous comprenez? Peut-être so ba komi na poto ba kimela ka kuna ndenge ezalaka nango kaka na ndinga système de jeu. Mais ko longwa pe na kin alors que boyebi ki ba concert a minene eza en tout cas et wana na omona onka na Jet Set. Et puis ils ont sonné ma bi makasi. Ils ont vraiment bassi na mabi. Alors, ce qui est total, sous un orchestre vient à biso à Gbada. Au moment où l'orchestre voyage à pena potote, mais les musiciens bazala netika moins fidèles. Car na basuka awande musaka auti kolongwa.
asali moi rébellion à Longwe. Mais vous remarquez, pendant un temps, Mise Bazaki n'a pas fidèle. Tu vois. Alors, et là, on est qui misaka musicien dans l'orchestre à Jet Set. Ce qui te landi, maloba o télélé, alobaki na émission ya Charlie Prince jour à Longwaka, parce que à Longwaki, à salaki émission na Charlie Prince. On remarqué que bureau, il y a Jet Set. On dirait provoquer un musicien pour Longwaka. Eh, bah, dans le système mobo, il y a 2 poids 2 mesures. Bah, dans le système mobo, il y a 2 équipes. Si même les chroniqueurs et le on remarque que parmi les chroniqueurs, au monde, il y a 2 équipes. Les chroniqueurs, ils ont pour la promotion des artistes. Baza bangotu. Tant que vous pour la promotion, bangotu. Tant que vous avez un moment, il y a un avantage mobo. Babendani mo 3, 4, 5, 6. Babendani mo panzi, bangondi ba privilégié. Alors, et là, on a 2 poids 2 mesures, il y a privilégié, il y a non privilégié. Il y a un des oboma, orchestre Jet Set. Il y a un orchestre directeur, il y a un monsieur qui yo voyagé bêta, bêta, tout yo voyagé na ochao na liste, yo voyagé bêta. Ah, un directeur. Aki na osala ka système ya bêta gazon na musicien qui yo voyagé musicien ayembaka. Chanteur ayembaka asala ka cœur sur yo directeur oyo yebi même pas ba voix na musique yebi même pas ba nzembo o kende ko beta gazon na chanteur ki yo beta ko tikala yo ko kende te suko na yeba te monopole nini bango bazala nango na ba moment ya ba voyage ya ba musicien ya omoni ba côté mususu ba biso ifale tozala kate po ilinga epeka esimba te. Ba système ezalaka mo ba condition moko boye ki avant na tchao la liste de voyage faut sala nanu boye avant na tchao la liste ya ba chroniqueur ba okuta na feri il faut le canon na sama kolonanga il faut que na biloko wana kutuko pana biso ekotaka te to latela ngo antibal tongo sali renga na comprendre te ba bureau ya ba orchestre na biso ya Kinshasa au moins musicien mukolo orchestre yende leader mais au moins un certain directeur azo ponele bateau ba qui voyage ki yo kende te beta yekuna ko kende kingandi ah les gars bana batu balongwe na bandako na bango bayina ba talent na bango po ba chayo poa ba orchestre za ya bino mais ba musicien pe ba chara bino poa po leader wa kenda ko beta yemoko na podium to mona epete à part peut-être ba Beethoven ba beta ba concert bango moko mais ba orchestre symphonique e banda ko accompagner bango kaka l'idée à voyager yé moko atelemi na miko abeti nyonso azalaka te donc bana wana pe bazalaka important bana baye na orchestre ba travailler ba pesa makambo bino bokomisi bango bata ba gazo o beta o kende te yo beta o kende te nani yo ko kende ye kutu kuna danger mikolo oyo danger ah système ya ko kabola wana na orchestre ba kingandi danger o rizi ya gola danger ye mikolo azana moto ye somo yo eloko te tilele aloba makambo wana. Pour la nini ko traumatiser ba artiste boye na ba orchestre pour na nini sikoyo soki bana ngo bazalaka importante dupidi ya mboka azomona na te boke kozwa animateur wana oya ya mikwape wana zobwaka mikolo bozwi mbangu pwani fallait botika place wana vide bomoni ke bana ngo bazalaka important mais bolinga obimisa bango netika ki basé eloko te depuis dia zo mona na te mbala moko bozo animateur moko boy akoti wana bando bwaka so ça qui important botika place ni vide boyimbo couvrir trou wana poani so bazaka important muto aza important na orchestre akei botiki place ngo vide so boke luka muto so ya remplacer donc bomona ka ke trou moko etikali wana alors ba makambo eleka na ba orchestre oyo ngelo golegela ngaka mona voyage muto kende ko beta concert eza feri mais au moins un certain directeur azo yebisa batu ba okende na ba okende te siko toyebaka te ye moko leader muto apesaka déjà liste wana to ye déjà muto asala liste ya banani ba okende na banani ba okende te soki directeur muto asala liste c'est par rapport à quoi aponaka bango par rapport ya nini parce que ye ayembaka te
ayebi ni ba voix, ayebi ni makamba ba cœur, ayebi ni makamba orchestration. Aponaka ba artiste o ba kokende voyage na o ba kotikala sur base de quoi? Sur base de quoi? On ne comprend rien. Batumo boye balinka ko kabola, balinka système à deux équipes, système ya soki nini. Au moins amna chroniqueur moka boma nzoto pona ferry, alobela ferry, mais mon jour à concert ba boya ya kota. Ba yebi pe bien, batala pe be mission na ye. Ndinga sala be mission akumisa ferry, jour à concert o a okota ti. Ba jewana bataba bureau mutu bazala na ba jewana. Siku ba privilégiera ba nani, ba privilégiera ba sero ba ba mataka. Et soka matela yo, omona yo za privilégié. Soka matela yo te zala mopanzi. Ba jina bango ekenda ndengwana, ba sal jewana sikoyo. He, yana ba kote o elikati. Ba sal je moko boy. Omona ba ozwa chroniqueur ou chroniqueuse moko boy. Ara pena donc zoba pena kaka kizengi kibeni. Yende ba opesa ba privilège ba opusa ye pembeni ya artiste. Oh bozo mona pena ke me ya ramwa maeliti koleka ye. Mais ndeni ye za trop rapproché côté artiste. Ye ba mataka ye. Ba ba kenda na obongo. Ba ba simsu ba kamisanga. Mwa na muto ayelongi mystique. Opanzeli epe makolo akotaka. Ora somoti. Balekela nga ba chroniqueur na ba chroniqueuse mususu. Donc voilà, makamba injustice oyo na ba orchestre ezalaka. Il y a des privilégiés et des non privilégiés. Ngana loba kaka. Au mon époque, il y a qui esclave musical PC si là. Lelo sotali ba Inos bi ba Gali Garvey ba Gezma wete ba beta na ba orchestre batuti. Ba chamutu ba bima ba obinisa pe mokili. Ozui DJ na biso oya na sia nzete mbilo ya kasoko sa nini. DJ na biso wa binisi biso mikolo. Obi ke DJ wana zo binisa kolenga na ferry. Vous comprenez? Ferry ba nzembu minga zo bwaka awe ekanga te. Mais DJ wana soka bwaki kaka. Gunzama olokota batu bazo bina fort. Oyo wata memaki na scène musicale. DJ wana simbi Kinshasa fort. Abima na orchestre nani. Voyez un peu. Donc moi je pense que Dupidi amboka place aux asoko koyo kanga, il faut ça la ndenge Bercy moi na sala. Bercy moi avait tout compris. Atikali na ba bonne relation na wata, alongwe na orchestre atikali na ina poto akomani animateur indépendant. Oza na événement kuna, obengiye aoya tie moto, azuye pakolos na ye atamboli. Donc, heure ya esclavage musical ici là les gars. Moment pena époque pena ya esclavage musical ici là ba musicien faut bazala kaka na se ya makolo ya star moko boy. Donc comme na moment moko boy, beaucoup ozwa pe indépendance na bino, surtout ba animateur. Ba chanteur koute koza moi compliqué mais ba animateur. Ba animateur beaucoup kozala ba animateur indépendant, ba électron libre très facilement. Regardez ce que Bercy est en train de faire na poto. Accompagné qui ba MPR na concert na bango, il y a la Cigale, ceux qui les Républiques. Accompagné qui Héritier Watanabe. Donc comme musicien musupe ko kebeta na poto a bengi Bercy a koya tie moto nae azuye pakolos nyaki. Dupidi tu peux faire ça. C'est pas de la magie. Confiance en soi kaka na travail. Bolongo na bino mingamba ya ba leader. Époque esclavagisme musical ici là nango. To comme époque oso za na talent na yo obeta nzembo obinisi pe Kinshasa. Dupidi ko taper studio oniateli biso pena bord moko ya kitoko to bini pe to bosani pe ferry. Momboshi wana zo binisa. A binisa koleka ba orchestre belé lelo. Voyez un peu. Donc faut bo timba bana ma ibola t'esprit. So moni ke place mo zo simba te. Ba koterie l'équipe ba 2 poids 2 mesures système à injustice ya ko kabola ba musicien tambola salama kamnayo. Salama kamnayo. Tu vois? Ba pesa ka bina impression neti bo contacter. Aussitôt au longwe au somona na te mbala moko bazu moto ya ko couvrir trop wana. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que ba sentir que Dupidi amboka tiki di boulou. Donc, yango tozolo bagaka yegola kolia na bato yu arene za kilo soignaka na ba musicien. So moni ba musicien wata tilelo bakoka kokima te parce que ba yebi ke balia ka bien.
musicien soko zaka onga mutako bonga na sima na ngate onga mutako bonga na sima na ngate bana mai ba se retrouver te ba otambola o ba musicien ya Jet Set ça va ba parking etondi ba nini etondi lukuta wana ne so filme ba vivarate ya yo zondi mokese parking ezo tonda ba musicien ba zo kima ba zuzumo ba tuna ba mo ba prêtre na ba mo boy ba louer si bango ba car ba jour à répétition mon la jour à répétition qui na scène de a louer car ezala wanango o louer car pour na 24 heures pesi mbongo ki na car répétition tango ya ozongisi ezala wanango boko sabanani soki mon orchestre ebi ko récompenser ba effort ya batuté ebi ko récompenser loyauté ya batuté il faut ko tambola c'est que bango nde ba batu mabe en bon entendeur tout le monde a une basima. Arrêtez la musique, arrêtez quoi.